quelque chose et toi, Eliezer, va d'abord récupérer tes enfants que tu avais laissés là-bas au village avec ta femme que tu avais laissée au balai officiellement. Mais aux autres, surtout que la bafille à qui, surtout que la bafille à qui, babi qui n'est pas na qui n'est pas na qui n'est pas mboka tete, eh, bati, attaqué nani, il y a distinguant na kata IPC, combo ne ba bien en plus, madame Akasia, papa na tout ba nzambe ndo na ngai. To banga nzambe mboka te mo boyi oyo ko attaquer Akasia sur base de quoi madame Akasia to balingaka Akasia te bato bazaki na besoin place oyo batiaki Akasia batia bango batiaki bango te bosali lisanga po boluka bo sa réputation na boza kokosa. Donc attention, va d'abord récupérer tes enfants, va d'abord payer bah travailler en que tu travailles avec eux là-bas pour foutre à bango bah $25 bah $30 mais bah on ça la macasse. Moi je suis journaliste na bi passi il y a musala wana quand on quitte na terrain salé loko zone mais la fin du mois on te paye beaucoup qui ndel bosso on a capacité na ya ko ça que mboko qui yo loko peut-être aux no maele to za mbokati. Moi je vois que des mbokati bazala maele dans atteindre niveau ya madame Akasi ozate ya mi batela mi respecter bisiko zali. Tu penses que be mission salana Akasi oya na bino nyonso bayiboza vraiment ebele bosi ebetandweki na bino kolanda ngai oyo ya bino Daniela Makoto ta mopanzi sango na ye vraiment na plaisir ya kopresente émission ya mokona lelo to mpe kodénonce mabe oyo biso bacongolais tozosala to mpe kodénonce oyo ezali barimere ya lokuta mpona ministre na biso ya économie Akasia Bandubola Mbongo nayoki barimere ebimi ebele par rapport ya notre ministre de l'économie de la République démocratique du Congo, Akasia Bandubola Mbongo. Premièrement, je dois d'abord commencer à présenter Madame Akasia Bandubola Mbongo. Premièrement, azana nous licencié na économie à distinguer kuna na UPC bakanga kae assistant atika l'assistant na UPC mais à boyaka parce que azaka na besoin ya ozala assistant na kati ya UPC te. Deuxièmement, Madame Akasia Bandubola Mbongo asala na ba banque nyonso eza na kati ya Kinshasa précisément donc asala na ba biaki ba bik ba banque nyonso to boyoka na kati ya Congo to pe na Kinshasa. Madame Akasia Bandubola Mbongo oyo akomi lelo ministre ya économie na biso asala na ba banque wana nyonso tout ba banque wana nyonso tout. Donc c'est-à-dire que madame wana c'est une fille aza intelligente. Et puis troisièmement, Madame Akasia Bandubola Mbongo aza une fille de caractère, une femme de caractère. C'est une femme mariée officiellement aza na mwana moko mobali na ye asalaka na Monisco bafutaka bango plus de $10,000. Donc moi d'abord na moni intérêt il y a par rapport ya ba rumeur to pe babiloko bat ba publier pour na madame Nabiso Akasia soi-disant azobima na ministre moko Songolo Pakala. Donc c'est archi faux parce qu'il y a un intérêt mon côté ya kobima na ministre là parce que mobali na premièrement asalaka na no place moko ya bien. Madame Akasia Bandubola Mbongo a roulaka carrosse depuis bon mois na ye la vie à pasteur d'ara toujours la vie à bien dans moi c'est une femme mariée officiellement. Naye justement pour nous attaquer to pe ko dénoncer Buzo ba Eliezer yo lukaka mbongo Mbongo na be mission yo yambaka bato wana eza na mission moto yamba mutu ofele mutu aye na mission wana afute lokoto yambi ofele non yo be mission nyonso oyambaka ezala ya mbongo même sur ba émission ya babolo mais obenga mission ya babola ezaka ya babola te parce que il y a des babola wana bayaka ils te payent de l'argent pour na olekisa to pe osala émission na bango. Deuxièmement yo nanu Eliezer ba travailleurs non kuna na wileri wana na commune ya Kinshasa ofuta ba on bien te ba travailleurs non baza kuna balelaka ofuta ba $25 ba $35 ofuta ba on bien te. Je ne sais pas jalousie ni nezo sala ba congolais to pe yo Eliezer zo sala par rapport ya madame Akasia ministre de l'économie Bandubola Mbongo na ebité mutema mabe ya nini muta sali classe na ya distinguer c'est une fille c'est une femme intelligente. C'est une femme intelligente.
azana ba tout na azana ba valeur na na kati nde salaki ke ba pona ye azalaki na kati lisanga président na azalaki mais là ba poni madame Makasi Bandumbola Mbongo parce qu'on avait vu à elle loko moko ezaki comme étoile ezaki ba mona ki ko reporter en plus na kati mboka na République démocratique du Congo mais je ne sais pas yango comme jalousie il y a des gens qui disent que madame Akasi Bandumbola Mbongo azamwa la muke fallait pas place au bataki wana fallait pas à la place vu que bateau bazaki na bango ensemble là nommé madame Akasi Bandumbola Mbongo ministre économie il y avait des gens refusé qui ont travaillé na madame Akasi pona nini jalousie on dit que dans notre pays on a besoin d'avancement la Bible nous dit que bisika bolingo ezate nzamba zala wana te lokola na mboka biso tozana bolingo te on nzamba bénir biso te on est en train de prier on est en train de faire tout ça befort na biso mais tout mona nzamba bénir biso te tout mona ba pays biso basala akoma mba grave mais tellement il y a l'amour dans leur pays Dieu le bénit Dieu le bénit, Dieu leur bénit plutôt, mais dans notre pays, on prie trop, on travaille dur. Mais pourquoi Dieu ne nous bénit pas? Parce que tous en na bolingoté, tous en a morté, na kat na biso. Yo les yo mokate ou timboka, ou tiki mwasi na bala misa, tout ce qui na mboka na notilo. Yo monitilo mamne simba. Yo ekino surtout que libasa kini yo les yo surtout que libasa kini. Ou tiki mwasi na trois bana na mboka o yo uta. Yo a villageois. Eliezer yo a village mboko yo utaki kuna otika bana banda nanu afana banda koloba na buzoba na kombo ministre mwana batu tema vous voyez place wana fallait pas battre yo kanisa kindo travail na kata de pes ba koka kopesa au ministère moko bo loka bazu ba pesi madame Akasi Bandumbola Mbongo et pesi yo keto omoni yo mto banda soki ko sala nini bazu ba tiote non notre président Fachi azamayela la zobate ayebi nini azosala l'air bateau nyonso atete bango place wana ayebi oyo na capacité na ye akosala ke mboko ekende liboso on a capacité na ye akosala ke mboko ekende yo loko peut-être ozano maele to za mboka te moi je vois que des mboka te bazala maele moi je sais la plupart bateau ba uta mboka bazala maele mais pourquoi toi tu n'es pas intelligent wa maele ta muketo yo surtout ke libasa avant no bandolongo la pota na bana notika na mboka wana banda pena ko futa no ba travailler yuza bezo bati na kata ministère bato ko to travailler na ba na bureau mona mamba media o futa ba malam te boso bati na ministère moko ba pesio ministère moko yo zo penza capacité yo sala que ministère wana ke liboso ya to banga nzambe ko to banga nzambe ndo na ngai to banga nzambe mboka te mo boyi yo ko attaquer Akasi sur base de quoi madame Akasi o attaquer nani ya distinguer na kata IPC kombo ne ba yebi en plus madame Akasi papa na une fille directeur ya RTNC une fille directeur donc Akasi za mtu akoli bobola lokwa ya yote mta passe mo oyo surtout quelle politique oyo surtout quelle je peux dire quoi oyo surtout quelle média oyo ba pe Michel Babola yo yamba bato feli Elisa banga nzambe ko wana bien tende ngoza wana osa bien ta mukete na zanga bezo ganga te nite po yo za mtu mo lobi na kimia na pose moso na lobby na pemi parce que ça mtu mo na atana niveau ya madame Akasi ozate ya mi batela mi respecter bisiko zali tu penses que bemission salana Akasi oya apesi yo mbongo potiko te Akasi c'est une femme de caractère. Aïbelo ko na sali ngote boza bezo bo créer le mot pour sa réputation na nzamba likola juste. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Le kola ya zo vivre na kata foi yebi ke loko na salite bino mo mabe bo sala ezonge la bino moko. Eliezer mutamboka mo tika baso na kata ko kombe soki na mboka ni uta. Kende ko zo mo sino na bala na misa to tika na mboka. Yo kasi mo sana tinde alela ati lelo yo na vino ozabola mwato tambo na mtuka ndeni ata okende osa ndeni ata yo babi yo kisa ba kiso ndeni lokola mo sana oloba nyosto yo Eliezer maloba ne landa alors tika kombo Akasi na mnoko na yo beta ba histoire ba actualité ze belé ba coronavirus ezali et continue kata RDC so pia lukutene solo banda ko développer banda ko sa ba débat luka ba bosa ba débat ko luka ba bosa ba débat te par rapport mamba Akasi papa ma ministre économie madame Akasi Bandumbola Mbongo donc tika kombo na lo ko banga te yo ko bi ke yo bunda bitumbana
ex-président Kabila yo lokolo bi ke yo sala bo yeba pe ke loko yo zana bakisa nzamba lo akasa na kisite akasa sambela nzamba lo na nzamba asala likona se yo lokolo otumbola ye esa otumbola to tumbola nzamba zana kati na ye nzamba zana kati na ye obundo donc là pas kombo na ye na kati munoko na yo. Moi je suis Danina makoto dia à l'international je nazaba chronique na bino na te comme vous appelez moi je suis journaliste na yo kokebisa yo tu es oza mukolo nanga lokolo za komi respecter te ozo respecter bene to pe ban balé qui note non on doit dénoncer parce qu'on avait dit que 2020 les années à ko dénoncer ba anti-valeurs ce que tu es en train de faire ce sont des anti-valeurs parce que tu sais pas lobi que on va dire justement pour nous le baba bêtise pour na madame Akasia et tu dis encore que nakata ministère wana madame Akasia tondi si bande kona tu te trompes tu n'es pas intelligent la majorité des gens qui travaillent avec madame Akasia ce sont les gens que notre président Fachi a tindaki bango de ba travailler nakata ministère mais oh lo bon monte ma munyo solo baneze lokuta madame Akasia c'est une femme mariée azana mwana moko donc abala officiellement akola na via pacifique je ne sais pas je vois pas l'intérêt ou madame Akasia akoya po abimana ministre intel pour a gagner ba pese bon je vois pas l'intérêt parce que yem tapona qui ba tie ministre était c'est Fachi qui avait vu que en elle il y a de capacité il y a de qualité qui peut faire avancer le pays aye atie wana pour akende a tia o ezana mutu na ina kata parce que to lobi que congolaise to kota na kata musala to sala to bimisa o ezana kata surtout tia na kata misala pour mboka la biso et kende boso donc c'était juste un message je te venir pour toi et les heures. Faites attention avec madame Akasia Bandumbolambon, le ministre économie de la République démocratique du Congo. To bangara ata to zarana biso ben poli mais to bangara ta ba grade abatu. Le cas yo a besoin saluer réputation madame Akasia. Et tu penses que madame Akasia elle va venir chez toi pour te donner un sou ou quelque chose pour que tu puisses arrêter avec ce que tu dis, tu te trompes. Tu peux commencer aujourd'hui 2021 ou les Mbaka Yomoko et je sais que Nzamba Bunde madame Akasia tellement qu'elle est innocente. Tout ce que tu es en train de raconter pour elle, ainsi maté. Ainsi mata moukete. C'était juste le message que je te venu pour faire éclaircir le peuple congolais ou peut-être msous quitter quand c'est quand madame Akasa ou c'est quand na simanda comme on a wesa ya bimino pour on a répété madame Akasa elle a licencié en économie elle a travaillé en la République démocratique du Congo précisément à Kinshasa dans plusieurs banques à Kinshasa là c'est une femme mariée officiellement avec moi comme je peux dire et son mari il travaille quelque part na Monisco salaire chez son homme ou son mari se plie de 10 000 $. Donc je vois pas l'intérêt que madame Akasia a coquille qu'on se prostitue topé qu'on ça la bêtise pour gagner quelque chose et toi les gens va d'abord récupérer tes enfants que tu avais laissés là-bas au village avec ta femme que tu avais laissé au balai officiellement mais aux autres surtout que la bafia qui surtout que la bafia qui babiki ne bana kine bamboka tete ye batimba zo maï. Non, c'était juste le message que je t'ai venu pour annoncer pour te dire attention avec madame Akasa parce que Azandumbate c'est une femme très intelligente parce que ba pona assistante na kata IPC parce que ba monaki ba valeur exacte na kata. Donc attention et arrête avec tes émissions que tu es en train de faire parce que tu cherches l'argent. On est ba émission ça là pour ton intérêt, tu cherches l'argent zo yamba bato balingaka Akasia te bato bazaki na besoin place o batiaki Akasia batia bango batiaki bango te bosali lisanga po boluka bo sa réputation na boza kokosa. Donc attention, va d'abord récupérer tes enfants, va d'abord payer travailleurs donc que tu travailles avec eux là-bas pour foutre bango $25 $30 mais bazo ça msala makasi. Moi je ngana na journaliste na bi pasi ya musala wana quand okiti na terreau salé loko zoni mais la fin du mois on te paye rien. Valère ici là à la cité on te voit tu sors le matin tu vas au travail, tu es soi-disant journaliste, mais à la fin du mois, tu manques quelque chose pour payer la maison, tu manques même bon en transport, c'est la honte. Donc, banana ko futa no ba travailleurs non, banana ko respecter non bango et banana aller là-bas au village récupérer tes enfants et ta femme là-bas. C'était juste ça boule mais ça babola. Yo yamba bato feli. Oh Elisa banga nzambe ko wana bien tende ngoza wana. On sait bien ta mukete na zanga bezo ganga te nite po yo muto za mutu mo lobe na kimia na pose e mo so na lobby
na pemi na lobi na pemi parce que ça na ata na niveau ya madame akasi ozate ya mi batela mi respecter bisiko zali tu penses que bemission sala na akasa oya apesi yo mbongo potiko te akasi c'est une femme de caractère ayebi eloko wana asali yango te boza besoin bo créer eloko mo po sa réputation na nzamba likolo ya juste. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Le kola yi azo vivre na kata foi yebi ke loko ana salite bino mo mabe bo sala ezonge la bino moko. Ezonge la bino moko. Ah Eliezer mutamboka mo tika baso na kataka kombe soki na mboka ni uta. Kende ko zo mo sino na bala na misato tika na mboka. Yo kasi mo sana tinde alela ati lelo yo na vino ozabola mo ato tambo na mutuka ndeni. Ato okende osa ndeni ata yo babi yo kisa ba kiso ndeni. Lokola mo sana oloba to yo Eliezer maloba ne landa alors tika kombo akase na mnoko na yo beta ba histoire ba actualité ze belé ba coronavirus ezali et continue kati RDC so pia lukutene solo e banda ko développer banda ko sa ba débat luka ba bosa ba débat ko luka ba bosa ba débat te par rapport mamba kasia papa ma ministre économie madame Makasa Bandumbola Mbongo donc tika kombo na e lo ko banga te yo ko bi ke yo bunda bitumbana ex-président Kabila yo loko lobi ke yo sala bo yeba pe ke loko yo zana bakisa nzamba lo akasa na kisite akasa sambela nzamba lo na nzamba asala likona se yo loko lo tumbola ye esa otumbola to tumbola nzamba zana kati na ye nzamba zana kati na ye obundo donc là pas kombo na ye na kati ya mnoko na yo. Moi je suis Danina Makoto Diam à l'international, je suis journaliste en formation, donc naza bakron fois tanabino anate comme vous appelez. Moi je suis journaliste na yo kokebisa yo. Tu es oza mukolo nanga lokolo za komi respecter te ozo respecter bene to pe bana balé qui note non on doit dénoncer parce qu'on avait dit que 2020 les années à ko dénoncer ba anti-valeurs. Ce que tu es en train de faire ce sont des anti-valeurs parce que tu sais pas lobi que on va dire justement pour le baba bêtise pour na madame Makassia et tu dis encore que nakata ministère wana madame Makassia tondi se vande kona tu te trompes, tu n'es pas intelligent. La majorité des gens qui travaillent avec madame Makassia ce sont les gens que notre président Fachi atinda ki bango de ba travailler nakata ministère mais oh lo ba monte mamunyo solo ba nezer okuta madame Makassia c'est une femme mariée azana mwana moko donc abala officiellement akola na via passité je ne sais pas je vois pas l'intérêt ou madame Makassia akoya po abimana ministre intel pour a gagner ba pese bon je vois pas l'intérêt parce que yem tapona ki ba tie ministre le message que je fais pour toi allez check bye donc team